Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Tek Tek mama, Yasiba Mutombo. Salut ma fidèle nyonso ya Congo Tek Tek TV avec Darling Love la canona bambote partout place bozami la canon yoyo mwana muluba botama mulubo ka sentiment na profiter na pe sambote na le big boss papa Sibu Mutombo depuis allemand mbote na yo pourquoi pas na mon vieux Georges Dzungo tete la ke mafumbe bambote na o ici kozwami depuis allemand na ville ya Arène na l'homme benve Jean-Marie Moubenga solution na Bruxelles na ville ya Maline bambote na yo baka vous avez droit de savoir vous avez droit ya koyeba maemazoleka maemazoleka Kishasa makambu poto makambu biso sotomoni Congo toti koleka na ba élection zaki na mwana mwasi moko boye aza mwasi ya libala aza mama ya bana misatu aza pena mobile ne maretu aza na ye na mbongo mingi te mais aza quand même na moyen de vivre tant to bi moyen de vivre c'est que moi foufou mon nanaka moi lo se mon nanaka mais il y a ebele qui attend mon ami tuka ba jeep asa nango te mwana mwasi wana entourage car ndenge ezalaka yo za mwasa libala yango omona mibale belé balinga te vraiment basi na bomba za na ba camarade bazaka na raison mwana mwasi wana na ndenge za mwasa libala mais ye ba camarade ne aza na bomba za nanu ba femme libre ye aza femme mariée bandeko balance camarade na moko akeko betela ye cop et pai ya député morobo député ngope azala que et si de je sais à salaki ne sous ayesu ko poser candidature té député penako ndeto mona ba nyonso ambali bo so poser candidature député wana za bongo bandeko mwana mwasi balingana kana député té balingani oh lelo ba député na biso bo excusez nga vraiment ba député na biso nanu kutu ba publier té nanu nini té nana ke parlement té azomi benga déjà honorable mais nanu kuta komi honorable té ngala ko benga fi wana za complexe na complexe na yende nga zaiki nango akabwa ina mobali na ye abimi na ndaku na ye ya libala atikali ko sundola mobali na bana bandeko côté pa keneki bolingo na député skana so député ke ko sala campagne bazo kende na eko mama mokonzi konde to monaki ba papa Vital Kamerhe na ba mama Mida nde bando tambola pena na ba ko sala propagande na bango ko yepe mwana mwasi wana za ekibongo député nanga pas publier kate a publier élection député abimité député azuité mwana mwasi azongi côté ya comme revendre pas ba camarade na wana Sony a raisonné le lenge oye abomi libala na ye atikali ko sundola ba na emisatu na mobali na ye Sony andenge wande ko moi sa piquer crise souci ya ndenge député azuité botala degré lelo bana basebele bakomi ko chavi na bango na erreur pourquoi lelo ba fi bakoma ozala ovandi na mobali na ndako mova ne pour la n'entenda to beza na ka ke na vani na ngana ngie kaka soka na moni kaka nzela mo bo pesa mi na otkalo sundola e tala lelo conséquences ngana kama moi salibala tango ndima ki bovani na mobali na yo boboti bana misato c'est que pasi na malamu au supportango déjà mingi pourtant bokomi na bana misato c'est que bo umeli mende kona biso ya mwasi wana andimia sundola bana elikoloke OK n'est pas mobali moko bo député ministre té Kade Darling azani na papa mokonza takuti mobile ngwaza député c'est le quoi fonctionnaire à l'état bato belé eloko ba comprendre atende yango wana bato musu ba kanisa que député ndinga za bongo aza mutu mo bato déjà ministre aza président de la république boy mais que député za lokola comme fonctionnaire ya l'état eza bongo ba fie belé le complexe e ko koma na ebité na benga ndenge nini
moi ça libala okosala ki camarade na basi oyo babala te pona nini pourtant on a déjà na bensi na bali ma camarade nanga Marika bala depuis États-Unis tant abala ki azaki na kini ki camarade ezaki te comme il faut parce que nga nazana nous femme libre tozana ki camarade mo boete ya nde tozala liboso photo mon nana boy ezala subongo te yé déjà sa zuiline mususu to ba yé ba camarade ba kozala basa mabala msu yo baloba nini soki obali il faut luka bato babali pona ni conseil ni noko zamba problème na couple no luki mutu mo boye oluki mutu moko boye o azake akoki kopesa o conseil na couple na yo mais face à la femme mariée o azana expérience o ça va na libala umeli yo rego senga conseil na ndeti ya mwasi oyo azake chaque fois kwa sokole alati abimi akero luka avani na bar wana azana bière na emoko avani wana azozela azo tenter peut-être même sous metiti marié le corps metiti banza de ana o aye mama chacha o tonton sombela nga bière genre ya ba camarade mo ya bongo o yo mwasa libala yo ke ko luka ba camarade mo ya bongo omani bato lelo bato belé lelo bazo sala ba erreur wana vraiment moi trop nde balo ba non muninga memaka muninga na mabete ba memaka et ça conseil mususu kotala ki camarade mususu za ba nde na za boy na za problème mo boy tala mbalo ndenga nyoko langa boy boka camarade camarade na siko so landele bien ye mo ta position te aza pas même na mobalo ka belé $100 soit yebi ke yo nengo za boy ozana na position non malgré tout ba problème wana mais ozana na facilité ozo $100 ça ni akobebi selon nzela oka ya oza mo siki toko okotula te boy conseil ya opeso yango wana mama na biso oboma libala na yo likolo ya mobali ya député ngo pe azui na ete soki député mingi pe basala ki campagne ba msupe ba defa ba mbongo bato à part no mbongo l'état pesa bango ba defa ki pena ba mbongo bato baza musupe mona ope mususu pe boy ateki na balupang na bango mususu pe mo we asimbisi bu kolpang na bank pa zo mbongo asala campagne boy tala lelo to ye na bino mibali na na zo non ndeti par netu ya député wana papa député ezalaka soki po lingi mwasi foye bat oyebi ke fi oyo ndenge na lingi ye boye po mwasi wa bote elakisaka mpe kede yesa bote na ndimi te ke première conversation na bino ntango olobaki ke ntango boolingana ndenge ezalaka ti betelanga no masolo no oviva nde nini obota obala boye po lelo basi mingi ezaka mwa pasi po azana mobali ayebise ke mbala na tuni obota obala soki akoki kondima ke na bota akondima te kabala mususu po komona akoloba ke nazaka ndako mwana mobali mento bota na biso kutu te mobali ngo na ondinganga na boya ye po ba problème eleki aza mobali moko ndenge boye eza bat na bat ndenge bapesa ba raison na bango yo moni ba yeli yo mwasi tango oza député okokende kuna na parlement po lobela nani olobela biso ti kaka yo moko député wana olingo tia lisusu trouble na ba foyer ya bato na ndenge nini po tango moni oza député aza na pire petit na ye pire petit na ayeli ye mwasi papa atako di yo ne mutu oza soifé de basi yango yo ne mutu mampuye kanga yo pena okoka kakolongola ngo te o tu nanon te ba eli okaka liboke mo boka bakanyo fongoli pe maman pour sombi yango ozi yango mwasi ya batu ya libala na ebite soko langwisaki na nini azwa sundo libala na ye na mobali na yatika likotika en tout cas makambo ekomaka vraiment moi trop souvent tout le monde a mususu ko député wana botoli mwasi ya petit na ye député abotoli mwasi soki ya leki na ye po nini eza ke ba député ba romona soki ba
peut-être azui akomi na parlement monique akomi likolo ya nyonso to boko ça n'importe quoi okoyi kozwa no mwasi ya batu et lobele lo côté parce que yo za na parlement yo za molobeli ya peuple boy non oh tant on a député on sa de olongo qui député on tie pembe nous ça pena mobalit otamoli pena na nzelo bilelo soki pe olinga ke line ngade na zabo fana linga fi ya bandalo ke na bandalo no tamboli Nandimite que comme un coup de pas même attendre un quart bandal o linga mwasi. So pa moi te ngai boye nga funa linga fimo boye gombe foza ndenge moko boye ndenge moko okay na gombe ana okuta basi bazali. Lelo ozi bato yo bazo sala na gouvernement. Oromo na pena so poto la mwasi ya mutu na makasi. Aibi ke mwasi ninga za baza mama ya déjà sina mona fimo boy na bébé na yeko jeune couple ba to bala na bébé na ye. Ndeko mwasi wana na bolingo. Akei na ye mutu mwa gouvernement alingie. Atiki na ye na mwana na ye. To ba ozo sala likambu o pesa muninga mobile pass. Yango mona mingi peto ko kondona mona be basi na mango so la ndeli bien ba député ba sala ba jaka ma maman moi si na moi ça nga okuta pa em sur les bien em so abima na moi musala em so za so bena nini ne bate ba jaka ba makamwana za boum totika tolongola non un peu complexe député azaka lokola fonctionnaire à l'état si je me trompe pas na yebi ke zaka bongo. Pourquoi tu es comme ça, le roi président de la République, tu es comme ça, le roi premier ministre, on dit que nous sundoli na yo. Bato basala ke babengo mama, bato basala ke babengo e combattre. Ozo sundoli bana na yo, likolo ya mobali moko boya député. Ata soni to piquer no pe crise, ato piquer crise. Conseil penanga na opesa papa na biso wana tolo bakatoza na droit ya kokabolate to yaka po na kosangisa na émission vous avez droit de savoir ya kotala mwasi ya boya sali c'est que un jour soka kutani suna mbali mo baza chiko bien au sundolo lisusu oyo kisosoni pour jamais pour ça na lobi que papa na biso limbisa ye peut-être ça ba mauvais esprit pas biso basi to zaka bon. Na ebite lo ni nezwa kingai eza ba mauvais esprit ozo landa ngai ne sali eza envoûtement entourage nanga ba argument na biso za la bon na ocho lisu na erreur parce que yé a sa tambolina soi-disant député na to ebite vini nyo ya tambola non pour ça déjà genre ya ba député azara na ba pire petit na ba memela ke basi. Ne au moins ça dans moi si ya liboso il était ba memeli c'est que ba memela ye o ebite ba malade ezebele o ya okufa pe ozangi mwa ko bokola bano yo zana bango wana yango wana mwasi ya bongo ataya sengi bolimbisi o biso na balu bato benga amwena chibawu okoki kozongele lisute soka za mama bana na yo sengi ke o edeye soka za na passe oko edeye. Mais rozoni se pena na bolingo boko mabozonga suna mbetu moko eza pasi bon tokolo bape bongo bolingo ya batu to ebite dimension nini mobali ya lingela ka mwasi na ye quelque soit ba mabeze belé moment na pe mobali musoko limisa mwasi na ye ni yango baloba na mama bolingo bape saka conseil te ke boya ye sala bozongi sabo yango tokolo papa na biso oyo ye amoni mabe. Et ça n'est papa na biso wana. Pas signose papa na biso muta sibir yango. Poko kabona moi sa sundolelo bana misatu. Eroyo. Po ani po mobala zana elo côté. Ba ona so bo mono ba komi ba millionnaire. Ba tongi wana. Et so ka bango temps. Po ba ya komi loro ba komi lelo. Jamais muta banda maman on a 10. Il faut banana 0. Pour y avoir comme on a 10. Oui. So l'année histoire jamais on a mon amour tout le monde bon à l'obi. Le bas que bano yo baza ke bakuti papa na ye si azala na mbongo papa na ye azala kombo mais so l'année li muta bongo papa na ye wana azala ta souffra ezara bon normalement ba fi normalement faut longola complexe ezate que o boya mobali no ezala kola na za biloko na ngali kola mesa
biloko likolo ya mesa nazwi nabwaki biloko wana naokelanda oyo eza nse to natiki biloko eza likolo ya mesa naokelanda oyo eza nse eza na sens te bana basi ebele baosala berere bongo mingi to bafo totika biyokayoka quelque soit pas ezali mwasi fo koyeba kogérer crise eza te ke soko ozangi na mokolo moko oki kosala n'importe quoi yango kato anga oloba il faut tolongola complexe wana mwasi fo koyeba kogérer crise ya mobali eza te ke so mobali azangi osala n'importe quoi en plus mwasi alibala asengasenga te po ntango okoma na niveau ya kosengasenga to babakosaka na yo esimba te omona mwasi mosusu pesanga boye zongiselanga boye c'est pas bien surtout que so ta femme mariée eza vraiment kitoko te yango kaka lelo vraiment lisolo tomemela ebino yango na émission vous avez droit de savoir analyse mo moke na ngana sa bino yango wana eza te ke otika muninga bobandaki na ye na pasi ozwaka kosundole na isanga boye poka koyoki sango mobali wana postule peut-être à postuler na présidence, peut-être à postuler au député national. Vraiment, tout ça vraiment berrer wana eza kito côté. Merci beaucoup. Tout comme l'émission déjà na souka émission na bino, bon message na Kolanda, vous avez droit de savoir. Un grand merci à le big boss papa Sibou Montombo. Merci papa. Bambote nangai na Brigitte Savané, maman na Chancel, bambote na famille belebele na Suisse, moi na Muluba Pembe, au Tali Brigitte au Kumisi Nzambe. Mbote lisusu na Germaine Zara Montema Aristance na France bambote na vraiment belé Marika Bala depuis États-Unis maman na David bambote na vraiment ici kozami dans l'homme benve Jean-Marie Mubenga solution na Bruxelles na ville ya Maline na pesi famille Kamiende mobimba mbote Beni Kamiende Doli Kamiende vraiment bambote na bino esika bozwami na lingi bino vraiment mingi na Pretacolor moi ça mon de maman na Luana bambote na vraiment belé makasi merci beaucoup na bino nyonso bolanda kinga na chaîne na bino Congo Check TV bo s'abonner vraiment belé massivement boko za la de site to monani na bosani maman et mon réalisateur merci nayo musala malé me kitoko makasi Congo Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check TV, Yasiba Mutombo. Il a yese na Congo Check Mama, Yasiba Mutombo.